Vous êtes bien branchés sur Sentinel TV dans Breaking News. Breaking News ezali basango ya Congo na bandako na bino avec le messager de la bonne nouvelle. Proverbe 30-30, Didier formé à la Takala. Kolomboka bundela mboka na yo, Kolomboka telema po na richesse na yo, tozali bongo on dirait qu'il y a Sentinel TV, pe tozali bongo koleka on dirait qu'il y a Softkins TV, ou yozo ko mettre on dirait qu'il y a Toronto na Canada live na internet. Wana les paroliers la Kwanzila mwana Kwilu na pesi bana Kwilu kikwiti nyoso mbote bana Chine populaire Kimbanseke Kingasani Masina Njili mbote mbote bana Lemba bana Limete mbote bana ya quartier na ngai ya Mbinza Pigeon esika na vandaki na Kananga 43 mbote mbote mbote. Bana basili bapanzani Kolomboka Tokoloba nani, merci la Kwanzila bozali bon, on dirait qu'il y a Softkins TV, puis on dirait qu'il y a Sentinel TV et sika wapi bolandaka basango ya Congo, basango mboka na bino zali domaine na biso. Au fait, bon mélanger proverbe et proverbe bazana deux casquettes, ana casquette ba combattant, azape na casquette ya Moussa Nanzambe. Combattant étant que Moussa Nanzambe solo abundela mboka na ye. Alors tant on a zolo baloko la combattant, bon mélanger ngate lokola Moussa Nanzambe. Ah na olobe tant que mwana mboka na obundela mboka nanga. Le na yaka pe na casquette ya Moussa Nanzambe za pende mususu. Donc bolega na kolimisa ba réalité ya téléphone tous les 5 minutes. Ah benga kado na sala kerere ya ko débrancher tout souffrir nango. Breaking news. Basango ezana Kinshasa. Basango ya grave, basango batu bazolela, basango ezola sa batu pongite, ezali sango ya ba Jeep ba prometaki ba Léopard est volatilisé sur plus de 40 ou 50 staff ya Léopard kaka 17 bazu ba Jeep, c'est-à-dire bazu ba Jeep, c'est-à-dire Kabila wumela akosaki bango aye na bango ka po basala pib, c'est-à-dire aye na quelques Jeep wana pesa o etigali bana maibo tuna bandeko na mino ba Léopard o ba yemba Kabila wumela bazu ba Jeep te. Donc Kabila a sakani na bango pe a seki bango pour bien na tina na binote. Basango ya Congo Saint-Valentin likamoko kamo Kabila a balaki nde mende na Saint-Valentin. Saint-Valentin sengeli boyeba ezali fête ya ba sataniste biso ba Christo to na tina Saint-Valentin te parce que okolinga moi sinon na mobile na yo jour na jour, c'est-à-dire na année tous en 365 jours et sengeli olinga moi c'est peu mobile no du 1er au 31 décembre, du 1er janvier au 31 décembre. Ceux qui ont moi sinon les 14, boulati rouge blanc, rouge noir, ezali couleur ba sataniste, ba démoniaque et talibino donc biso to zakunate. Alors basango Congo et sengeli na bino boyeba ke Vital Kamerhe na Katumbi bazolinga ba protéger Kabila les génocidaires pour balingi ba commissaire sénateur à vie et pourtant bomoni pe ba aventure ya Robert o akendeki aux États-Unis alobi lokola balingi Kabila tika la présidente ye akoma président Congo. Bon moni tina niveau nini muto Robert ayaka na Congo lokola réfugié lelo oyo akomi machine à tuer pe azozwa audace ya organiser sa ba américain que ye akoma président Congo parce que c'est la mino boyeba ke azape prophète kaka ndenge service secret travaillaka awa nazo vraiment ko s'apprendre na papa ngwanda te
papa ngwanda pe akomaka pasteur mais en réalité aza pasteur te ezalaki mosala na ye ya kosala lokola sécurité ya koinfiltre population fo akoma lokola pasteur. Donc bango nyonso tu omona kunda bantware ye Ruberwa bango tu baba pasteur Kabila pe akoma pasteur po bayebi ke ba congolais balingi kosambela trop mais basolola na nzambe te. Donc Ruberwa oyo aza elongi lokola bolimbisa boya loba ke proverbe afingaka mais nazoloba ndenge azali aza elongi lokola mutu akufa alamuki. Donc Ruberwa vana babutu so okutana na ye moko okanse bembe euti na cimetière oparta mbango mais akomi na ba idée na ba audace ya kokende tina États-Unis koloba ke ye akokoma président du Congo. Donc pour azala déjà vice-président du Congo. Alors pourtant aza rwandais et pourtant na Congo banamurenge bazate banamurenge na Congo ethnie banamurenge bazate tout ça banamurenge te na Congo. Donc boye balikambwana kanya ma carrière na esili bakangaki ba relâché alekaki asali meeting ke congolais ta moko te abima mais congolais babimaki ba respectaki ville morte. Félicitations na batu nyonso malgré na IDPC tomoni ba combattant ba beti Bruno Mavungu pe na Bruno Chibanda ba beti bango parce que Bruno Mavungu na Bruno Chibanda ba boisaki ba combattant ya IDPS babima na bakende nini te ville morte te to ebite soki baliaki nini so ba futa bango nini mais bazwaki mankuba koleka Jésus. Alors eloko so ko kamwa o nde to lobi kanya ma carrière ne sili po ba hors de nyonso zo pesa ba congolais bazo respecter te yemo kanya maningaka kima ba récupérer ki ba tiaki na niaf pe ba bimisi libanda. Alors likambo so ko kamwa Zach le taureau Michelin ndenge papa Griffa bengaka ye azo pesa ba jeune kinois nyonso $10 na boule ke ba tondi stade du 20 mai pour Kabila ya reçoit jeunesse et puis Zach le bachaye ministre to bachaye bourgmestre ou bachaye gouverneur à ville à Kinshasa na place à Kimbuta. Donc na éviter ba vie Kimbuta pe ba kisi na bango bazwa soki ezara pona robina zaiko na éviter parce que Kimbuta zona kisi tina mino na éviter ndeni Zakari azo sakana na ende ngwana. Merci na ba congolais tout ndenge bo respecter ville morte le Kamoro kamwa ba faulu toujours bazola la ba pongi ville morte ali mais ba filmer na hotel na ye bato bazo sala déjà mawa mingi kozala ba leader andenge wana bino moko bozo pesa ordre mais bino moko bozo prêcher par exemple te. Alors Obe Minaku président du parlement akimisi mwasi na bana ba komaki déjà en Hollande. Ça fait 2 semaines Obe Minaku aza président du parlement akimisi mwasi na bana bazan déjà en Hollande. Ba kitaki en Hollande mais je crois que ba koti Belgique. Olive Kabila Lembe la Jezabel awa Kabila botina mwasi na rwandaise déjà bana mibale oya Rube oya nani mobile nazali PDG ya Ofida yo ozali jana poison na nzoto pe ba sala yo biloko ba sala ba lexaka ba sacrifice calamité odaye bo kimara wapi parce que Kabila alobi azo kende na yote a kende na mwasi na rwandaise. Donc awa pe ko olekisa mibali no nyonso oyo ba edaka yo le ozali koteka ma desu ya Goma na olekisa bango nyonso tu. Donc na yote za mawa mingi kokota liso en contact na ngate kokota so en contact na ngate na za mutu alolenge na binote wana nazo kebisa Olive oyo azalaka koteka ma desu na Goma azwa chance loko pamba akoma lelo mwasi ya génocidaire pe azali co-génocidaire. Kabila avant kufa a revêché Patrice Ngoyi Bosoto po azalaka moko ya ba gens oya bomela ye ba congolais belé entre autres Alain Moloto. Yango moni Kabila amuté amabe a comprendre kazo kima atie Patrice Nasima to sala tourner na ba terrain surtout à ville bato ba mona ke yo travers na ngai yo sakana Kabila. Kabila a revêché Patrice Ngoyi Bosoto moete. Alors ezali mawa mingi. Boyeba ke Ruberwa na ba Rwandais bazali batu oyo bazali bongo
diriger pe ba utaka kozado ba colonie ba Germany, c'est-à-dire ya ba allemand. Alors bazan esprit ya ba Hitler ya kuboma nyonso tu. Boyeba ke soki lelo Obama aza président des États-Unis, aza moko ya ba noir comme président des États-Unis. Il y a plus de 50 ans passés, Martin Luther King oyo a telemaka a futaka prix. Alors église des réveils bandi tant au proverbe 30-30 a telemi, il faut soutenir yé, bo landaye, bo zanaye na sepeli na monaki tante na ngai oyo azali na États-Unis, mami mpaka sa koni comme madame Diomi azana state lipasa Nasha Songo abengaki alobi neve na komi kokota ba intercession pour na yo parce que ozalaki perdi, ozalaki bandi, ozalaki bongo muto ya mobulu, alors to kotaka mabondeli to lelaka nzambe azongiseli biso yo okomi lelo koloba pe congolais azoka. Donc wana moko ya batante nanga nazaka na ba famille e bazé belé na poto na Paris wana Wivin Songo, Chantal Songo, boyebi bango mama leki nanga. Et puis lisusu na bridge toza na famille Luana nazomona Sylvie Yantiana Luana na mama na mami Luana na bridge wana ba mama leki nanga propre bandi kwa mère nanga. Donc naza na famille un peu partout na sabino ke koko nanga Pascaline Munganga Songo azawana na RRB na Paris, ça fait plus de 30 ans azawana donc na uti na une bonne famille pour na bato bazo ba ke naza jaloux soki non na famille ya bien, tout ça bien éduqué, tout toni na poto. Et puis, balé qui n'a presque tout, baza ba français, baza na Paris wana, ba Bobby, baza belé. Donc, nazo qui est Paris, na aux alentours na ba petite sœur nanga, ba Chacha, baza wana, ba Dilsi Songo. Donc, famille za moulaï élargie, mounene, baza wana, ba li Kevin biebie, baza wana. Donc, naza balé qui est belé, ba on tout ba na ba koto, ba bota ma koto. Donc, tout ça na famille bien. Nazali rancunier nazali peseke bozolinga ko attribuer na ngate. Donc maomi en passant na moni mère Franco Songo mbote mingi, donc malamu mingi. Donc ezali ndengwana donc wana yaki ba membre famille pour nous samino ke ba famille na biso tout bazara na poto koko abota mama nanga azara na Paris. Donc grand-père nanga Songo Lambert akufa paix à son âme. Donc ezaki grand homme d'affaires na kikwit. Ceux qui m'ont qui quittent bien, ceux qui couraient ça qui quittent, ils ont Songo Lambert. Et puis bah oncle nanga, bango tu basaki ba star, ko banana King Kestere Menea, tozu Dio Mubiala, Dinon Pakasa. Donc bah monsieur kutu ba boy natanga ba kombo na ba baron Bouloueme, Roba Mos, ba Lara Bouloueme do nazana ba noko ya ba star na ba star. Donc biso nyos tous na famille ba star. Donc na bosalité mentor nanga Titi Le Valois. Oyo vraiment a formanga so ina vraiment le loboye ezaki Titi Le Valois. Donc merci kulu to place ozali na ba jeune nga lokwa ba Didi Kinwani to développer to sala danger. Donc na koli na encadrement moko na ba kulu to bien. Donc nazali muto ya ba problème te. Alors to loba ki était ba jeep oyo ya ba soldat oyo il fallait pas pesa ba léopard Kabila meli bango ngo salamité pe na niveau ya Bruxelles na Belgique kuna na Anvers. Donc c'est-à-dire na Anvers consulat ya Congo na Anvers ezopesa ba Rwandais ba passeport congolais. Félicitations na ba combattants oyo ba kitaki kuna ba beti ba Rwandais ko sakanate ezali bongo na Facebook na nga ya Didier Forme alatakala bongo na ba image zawana. Alors Félix Tshisekedi a koti na groupe ya ba Rwandais pour akoma président ya parlement. Donc asali groupe na ba Rwandais za mamami. Musicien tout ayembela kas o hommage à mutu musique ya nzambe za musique ya oyembela nzambe ko louer ko tombola ye ko netola ye. So moni musicien ya nzambe mutu akufi akokota na studio po ayembela ye abunga nzela bo somba ka album ba tona te po ba osala idolâtrie. Pe lisusu ba bo yembela bo sombela wango po bango bazo kende ko kotsa bat na lifelo bazo ya na banzembo na bango te bo somba bango te po eza mama mingi. Alors JF Fonge atalaku oyo bokechu amema awa pe Kofi abengana alobi akobwakela yo hémorroïde yo tuna ekaka ye alobi azalaka na quartier latin na ba Sam Chintuna batu wana nyonso bango babima bayemba balbum ye babengana ka epona nini.
c'est-à-dire que na quartier latin azaka na place te, surtout que azaki na taille te, et puis azaka na accent ya swede moya yemba na banzembo quartier latin alaki te. Donc JF ko répondre bango te. Tomoni ke bazali groupe ya donc na musique congolaise tozaki na trio da Soufa oyo isalaki art kitoko, tozaki na trio na Jesse basalaki kitoko, mais oyo ezali trio ya bekobiste sokotali bato wana nyonso balikaki na TV bazali bato oyo bayebi nzambe te, baza bandumba ekobo milimo mabe, donc il faut baleka na délivrance. Alors ngai na qualité na ngai ya mosali na nzambe namoni ke nazali qualifié ya kokanga Thomas Lokofe na Tambwe Chichi Mabondeli. Donc na rediscuter na bango te, baza ba perdu, bazali ba bandi, bazali bon ba pagano, bouti komona ngona mission na basali. Alors ngai na qualité na ngai ya pasteur ya diaspora na kangi bango Mabondeli. Pe awa nazoki no pesa Selozino grand merci. Selozino asungeli oyeba ke na ngonga oyo ezali ngonga biso bana changu nazomona Kingasani Masina Kimbanseke Njili biso nde tolakisi Kinshasa kolata nzela poto makambo ka makambo tu yango no moni na ngongo oyo azongisi bonzambe na biso bana changu. Donc félicitations Selozino na makambo tu salaka ezali bongo mantu. Alors bana Dublin bazolela bayebisinga que proverbe faut kita wa ko délivrer basi nyonso ya mabala bakendaka meeting to kosambela na Zion église ya Nkosi le Sakayonsa kindumba ekoti bango grave ya kosakana te bazosenga yaka ko délivrer bango. Donc wana ezali makambo euti na côté ya Dublin. L'église maintenant c'est les médias. Église siko ezana médias. Alors Sentinelle TV, la voix de celui qui crie dans le désert comme Jean-Baptiste, Batu Ebele, Yamolili, surtout ba faux pasteur, bazo sepelate ndenge proverbe 30 azo tombo. Mais na côté États-Unis, na pamboli pasteur Joël Congo, grand combattant, Karine Movoto, Oyambaki Batu, Oyo babunga nzela, ba pagano. Peli susu, Odi Kabangu na kangaye mabondeli pe na suspenda e abeta suba concert depuis 2015 parce que Ogi Kabangu basi ebele mabala bafunda kiye na sambisa bango ba misusu amelai bambongo azongisa na compte nanga na zongisela bango abandai ko bimana basi mabala pe lisusu mwasi wakotaki libala na Londres mwasi basi ya bana mitano abengana ye pona kindumba na ya kubimaka na basi ya bato. Alors na kangaki ye mabondeli na suspendaki ye église nyonso zo yamba Ogi Kabangu partout azobeta ba conseil na ba pasteur wana na ba ndimio bazolanda ye bino nyonso tu boza sous la malédiction boluka nzambe. Ezaki breaking news ya lelo proverbe 30 akabi Thomas ekobiste na satana na kabi mbuta kamona na satana na kabi tambuchicha na satana pe na kangi bango mabondeli parce que bazali ba kuluna bazali to ba bongwana te émission ba utko sala dernièrement et l'accès que ba nzambe te et pourtant JF azo luka bazala sauver JF aza contre bango te ezaki bongo breaking news André Kamonga Lema proverbe 30 bye bye for now merci basango ezolali sa bato pongite ezali sango ya ba Jeep prometaki ba Léopard est volatilisé sur plus de 40 ou 50 staff ya Léopard kaka 17 bazu ba Jeep c'est-à-dire Kabila Wumela akosaki bango aye na bango ka po basala pib c'est-à-dire aye na quelques Jeep wana pesa o etikali bana maibo tuna bandeko na mino ba Léopard o ba yemba Kabila Wumela bazu ba Jeep te. Donc Kabila a sakani na bango pe a seki bango pour bien na tina na binote. Basango ya Congo Saint-Valentin likamoko kamo Kabila a balakinde mende na Saint-Valentin. Saint-Valentin sengeli boye ba ezali fête ya ba sataniste biso ba Christo to na tina Saint-Valentin te parce que okolinga moi sinon na mobile na yo jour na jour c'est-à-dire na année to na 365 jours et sengeli olinga moi c'est peu mobile du 1er au 31 décembre. De 1er janvier au 31 décembre. Ce qui est moi sinon les 14, boulati rouge blanc, rouge noir, ezali couleur à sataniste, à démoniaque, et talibino, donc bisoto zakunate. Alors, Basamwa Congo, et c'est la minoboye qui est vital, Kamere,
na Katumbi bazolinga ba protéger Kabila les génocidaires pour balingi ba commissaire sénateur à vie et pourtant bomoni pe ba ventir ya Robert o akendeki aux États-Unis alobi lokola balingi Kabila tika la présidente yé a comme président Congo bon moni tina niveau nini muto Robert ayaka na Congo lokola réfugié lelo oyo akomi machine à tuer pe azozwa audace ya organiser ça américain que yé a comme président Congo parce que c'est l'ami boye ba azape prophète kaka ndenge service secret travaillaka awa nazo vraiment ko s'apprendre na papa Ngwanda te papa Ngwanda pe akomaka pasteur mais en réalité za pasteur te zayi musala na ye ya ko sala lokola sécurité ya ko infiltrer population faut akoma lokola pasteur donc bango nyonso to mona kunda bantware ye Ruberwa bango tu baba pasteur Kabila pe akoma pasteur po ba yebi ke ba congolais ba lingi ko sambela trop mais ba solo la nzambe te donc Ruberwa o yaze longi lokola bolimbisa boya lobake proverbe afingaka mais nazolo bandenga azali aze longi lokola mutu akufa la muki donc Ruberwa vana ba butu so kokutana na ye moko kanse bembe e uti na cimetière au partambango mais akomi na ba idée na ba audace ya kokende tina États-Unis ko lobake ye akokoma président Congo donc pour azala déjà vice-président Congo et pourtant aza rwandais et pourtant na Congo banamurenge bazate banamurenge na Congo ethnie banamurenge bazate tozana banamurenge te na Congo donc boye balikambwana nazali rancunier te nazali peseke bozolinga ko attribuer na ngate donc maomi en passant na moni mère Franco songo mbote mingi donc malamu mingi donc ezali ndengwana donc wana yaki ba membre famille pour nous samino ke ba famille na biso tout bazara na poto koko abota mama nanga azara na Paris donc grand-père nanga Songo Lambert akufa pe à son âme donc zaki grand homme d'affaires na kikwit soki muto ayebi kikwit bien soki courir za na kikwit eza pona Songo Lambert et puis ba oncle nanga bango tu bazaki ba star ko banda na King Kestere Menea tozu Dio Mubiala Dino Pakasa donc ba misuku tu ba boyina tanga ba kombo na ba baron Bulueme Robamos balara Bulueme do nazana ba noko ya ba star na ba star donc biso nyos tous dans la famille ba star donc na bosalité mentor nanga Titi Le Valois oyo vraiment a formanga so ina vraiment lelo boye ezaki Titi Le Valois donc merci kulutu place ozali na ba vieux nanga loka ba Didi Kinwani to développer tout ça la danger donc na koli na encadrement moko na ba kulutu bien donc nazali mutu ya ba problème te alors to loba ki était ba jeep oyo ya ba soldat oyo il fallait pas pesa ba léopard Kabila meli bango ngo salamité pe na niveau ya Bruxelles na Belgique kuna na Anvers donc c'est-à-dire na Anvers consulat ya Congo na Anvers zo pesa ba Rwandais ba passeport congolais félicitations na ba combattants oyo ba kitaki kuna ba beti ba Rwandais ko sakanate ezali bongo na Facebook na nga ya Didier Forme alatakala bongo na ba image zawana alors Félix Tshisekedi a koti na groupe ya ba Rwandais pour akoma président ya parlement donc asali groupe na ba Rwandais za mamingi musicien tout ayembela kas o hommage à mutu musique ya nzambe za musique ya oyembela nzambe ko louer ko tombola ye ko netola ye so moni musicien ya nzambe mutu akufi akokota na studio po ayembela ye abunga nzela bo somba ka album ba tona te po ba osala idolâtrie pe lisusu ba boyembela bosombela wango te po bango bazokende kokotisa bato na lifelo bazoya na banzembo na bango te bosomba yango te po eza mawa mingi alors JF Fonge atalaku oyo bokechu amema awa pe Kofi abengana alobi akobwakela yo hémorroïde yo tuna ye kaka ye alobi azalaka na quartier latin na basam chintu na bato wana nyonso bango babima bayemba balbum ye babengana ka epona nini c'est-à-dire que na quartier latin azaka na place te surtout que azaki na taille te et puis azaka na accent ya swede moya yemba na banzembo quartier latin alaki te donc JF ko répondre bango te tomoni ke bazali groupe ya donc na musique congolaise tozaki na trio da Soufa oyo isalaki art kitoko tozaki na trio Majesty
Vous êtes bien branchés sur Sentinel TV dans Breaking News. Breaking News ezali basango ya Congo na bandako na bino avec le messager de la bonne nouvelle. Proverbe 30-30, Didier formé à la Takala. Kolomboka bundela mboka na yo, Kolomboka telema po na richesse na yo, tozali bongo on dirait qu'il y a Sentinel TV, pe tozali bongo koleka on dirait qu'il y a Softkins TV, oyo zo ko mettre on dirait qu'il y a Toronto na Canada live na internet. Wana les paroliers la Kwanzila mwana Kwilu na pesi bana Kwilu kikwiti nyoso mbote bana Chine populaire Kimbanseke Kingasani Masina Njili mbote mbote bana Lemba bana Limete mbote bana ya quartier na ngai ya Mbinza Pigeon esika na vandaki na Kananga 43 mbote mbote mbote. Bana basili bapanzani Kolomboka Tokolobana nani, merci la Kwanzila bozali bon, on dirait qu'il y a Softkins TV, puis on dirait qu'il y a Sentinel TV et Sikawapi Bolandaka Basango ya Congo, Basango mboka na bino zali domaine na biso. Au fait, bon mélanger proverbe était, proverbe bazan a deux casquettes, ana casquette à ba combattant, azape na casquette ya Moussa Nanzambe. Combattant étant que Moussa Nanzambe a solo abundela ramboka na ye. Alors tant on a zolo ba lokola combattant, bon mélanger ngate lokola Moussa Nanzambe. Ah na olobe tant que mwana mboka na obundela mboka nanga. Le na yaka pe na casquette ya Moussa Nanzambe za pende mususu. Donc bolega na kolimisa ba réalité ya téléphone tous les 5 minutes. Ah benga kado na sala ki erreur ya ko débrancher te tout souffrir nango. Breaking news. Basango ezana Kinshasa. Basango ya grave, basango batu bazolela babisa Olive oyo azalaka koteka madesu na Goma azwa chance loko pamba akoma lelo mwasi ya génocidaire pe azali co-génocidaire. Kabila avant kufa a révessé Patrice Ngoyi Bosoto po azalaka moko ya bajan oyo abomela ye ba congolais belé entre autres Alain Moloto. Yango moni Kabila amuté amabe a comprendre kazo kima atie Patrice Nassima to sala tourner na ba terrain surtout à ville bato ba mona ke yo travailler na ngai yo sakana Kabila. Kabila a révessé Patrice Ngoyi Bosoto moete. Alors ezali mawa mingi boyeba ke Ruberwa na ba Rwandais bazali batu oyo bazali bongo dirigé pe ba utaka kozado ba colonie ba Germanie, c'est-à-dire ya ba allemand. Alors bazan esprit ya ba Hitler ya kuboma nyoso tu. Boyeba ke soki lelo Obama za président des États-Unis, aza moko ya ba noir comme président des États-Unis, il y a plus de 50 ans passé, Martin Luther King oyo a telemaka a futaka prix. Alors église de réveil bandi tant au proverbe 30-30 a telemi, il faut soutenir ye, bolandaye, bozanaye na sepeli na mona ki tante na ngai oyo azali na États-Unis, mami mpaka sa koni comme madame Diomi azana state lipasa Nasha Songo abengaki alobi neve na komi kokota ba intercession pona yo parce que ozalaki perdi, ozalaki bandi, ozalaki bongo muto ya mobulu, alors to kotaka mabondeli to lelaka Nzambe azongiseli biso yo okomi lelo koloba pe congolais azoka. Donc wana moko ya batante nanga nazaka na ba famille e bazai belé na poto na Paris wana Wivin Songo, Chantal Songo,
boyebi bango mama leki nanga. Et puis lisusu na bridge toza na famille Luana nazomona Sylvie Yantiana Luana na mama na mami Luana na bridge wana ba mama leki nanga propre bande kwa mère nanga. Donc naza na famille un peu partout na ça bino ke koko nanga Pascaline Munganga Songo azawana na RRB na Paris, ça fait plus de 30 ans azawana. Donc na uti na une bonne famille pour na bato bazo baki naza jaloux ce qui non na famille ya bien, tout ça bien éduqué, tout toni na poto. Et puis, balé qui n'a presque tout, baza ba français, baza na Paris wana, ba Bobby, baza belé. Donc, nazo qui est Paris, nazo l'entourer na ba petite sœur nanga, ba Chacha, baza wana, ba Dilsi Songo. Donc, famille za moulaï élargie, mounene, baza wana, ba li Kevin biebie, baza wana. Donc, nazo balé qui est belé, ba on tout ba na ba koto, ba botama koto. Donc, tout ça na famille bien. Kanya ma carrière na esili bakangaki ba relâché alekaki a sali meeting que congolais ta mon côté abima mais congolais babimaki ba respectaki ville morte. Félicitations na batu nyonso malgré na IDPC tomoni ba combattant ba beti Bruno Mavungu pe na Bruno Chibanda ba beti bango. Parce que Bruno Mavungu na Bruno Chibanda ba boisaki ba combattant ya IDPS babima na bakende nini te ville morte te to ebite soki baliaki nini so ba futa bango nini mais bazwaki mankuba koleka Jésus. Alors eloko so ko kamwa o nde to lobi kanya ma carrière ne sili pour ba hors de nyonso azo pesa ba congolais bazo respecter te yemo kanya maningaka kima ba récupérer ki ba tiaki na niaf pe ba bimisi libanda. Alors, les camoussoirs au Kamwa, Zach le taureau, Michelin, Ndenge, Papa Griffa Bengaraye, Azope Sabajen qui noa nyonso $10, Naboul Keba, ton di stade du 20 mai pour Kabila et Oswana jeunesse, et puis Zach le Bachaye, ministre to, Bachaye bourgmestre, ou Bachaye gouverneur à Ville Kinshasa na place à Kimbuta. Donc, on a évité ma vieille Kimbuta, peu Kisi na ba zoa. Ceux qui ont rapport na Rubina Zaiko na évité parce que Kimbuta zona kisi tina mino na évité ndeni Zakari azo sakana na endengwana. Merci na ba congolais tout ndenge bo respecter ville morte le Kamoro Kamwa ba faulu toujours bazola la ba pongi ville morte alime ba filmer na hôtel na ye bato bazo sala. Déjà mawa mingi kozala ba leader ndengwana bino moko bozo pesa ordre mais bino moko bozo prêcher par exemple té. Alors, Obe Minaku, président du Parlement, a kimisi mwasine na bana, ba komaki déjà en Hollande. Ça fait 2 semaines, Obe Minaku a président du Parlement, a kimisi mwasine na bana, bazan déjà en Hollande. Ba kitaki en Hollande, mais je crois que c'est côté Belgique. Olive Kabila Lembe, la Jezabel, awa Kabila botina mwasine ya Rwandaise déjà bana mibale oya Roube oya nani mobile nazali PDG ya Ofida yo ozali jana poison na nzoto pe ba sala yo biloko ba salaka ba lexaka ba sacrifice calamité odaye bo kimara wapi parce Kabila alobi azokende na yote akokende na mwasine ya Rwandaise. Donc awa peke olekisa mibali no nyonso oyo ba edaka yo leo za koteka ma desu ya Goma na olekisa bango nyonso tu. Donc ok na oteza mawa mingi kokota liso en contact na ngate kokota so en contact na ngate na za mutu alolenge na binote wana nazo